ce maman aussi au raté, mais le bonheur bazar maman pour beaucoup je peux parole à sa place. Voilà, bonsoir maman, mes condoléances. Merci, bonsoir. Maman, maman vous qui s'est présenté, mais dit que voir nous autres pesa passi, monter mes passi, pour la confiance à moi na yo, on s'est présenté pour que baïba et puis que moi je suis là qui est né nous bota qui Naomi, est-ce que ça pense moi na biologiquement? Merci papa. Naomi asa mwana ngai, uti na lipomo na ngai. Naomi na bota ye 5, 9 mois. 95. 1995. Potami na hôpital à maman et mon pied à Croix-Rouge. Naomi abotamaki na 4 kg 750. Kola ya Naomi azalaki lokwa mwa mobali. Kanisa asuki te, ata biloko matoi te, asaka na aka na bana mibali, ata ari ya bana mibali. Nakobeta bale, nakobeta bili, okezaki ndenge Naomi akolelaki. Ntango ye kosala séparation ya ngai na papa na bango, nakendaki na ngai kulungongo, bana batikalaki na maboko bango batata. Na ndenge bakoli, nakomi kozongisa affection wana pa bana na nga, kotalaka bango, kozalaka na bango, bana mpe lokwa bamona ye bakoli. Bazoya pe place nga mama nazali, bazoya kotala nga. Aza mwana ya kantième ya liboso mwana nga mibale ya mibale ya liboso ezali ya bena ya za mwana mibale. Okay. Naboti Naomi naza na âge ya 23 ans. Parce que bena naboti ye azaki na 20 ans. Ye Naomi naboti ye akomaki na 23 basa ekara 3 ans na yana. Naboti bango mpe na bomwana. Naomi aza mwana moko ekoleli na ye tina ndenge akoli aloba mingi te ayebi nde basilika te. Naomi atozoloba likambo yoza na kanda ifasala effort alongola okanda wana oyo sika. Naomi aza moto ambiance to ndenge ayeki kosala nini na ye agramatike na ye oyo ezalaki eloko oyo Nzambe apesaka yango banda bomwana po abandaki deja kojoue yango na bomwana na ye. Ntango asilisi azwi diplôme na ye na ina, ntango diplôme na ye esalami aye na Congo na 5 élèves bazalaki na omika 50% net. Abandi classe ntango azosonga potene koseinscrit abiseke nosala inscription alobi mama biso na ina lokwa natangi kuna osala inscription te dossier na nga kaka aolekisa yango kuna kobanga na ote mokoliso na ote obanda classe. E Naomi abanda ye classe na ndenge Naomi bomoni akoli bongo awuti na nzota moto mosusu te aza mpena mwana oyo nga na boti. Naomi akufi na age nini? Naomi akufi na 27 d'âge. Atiki mwana atikelinga mwana te. Naomi soki ezalaki bana oyo bango bamoni ndenge asali mosala na sa mwana loyenge neti azalaki ndumba parce que mosala oyo fo ozala mingi na bana mibali. Mais Naomi ayebisaka nga biloko moko abi mama olima ndefu oyo bameme na yo baomema bango ya voie normale bala na bali bongo nde yo bamema bakoko boya ekopesa nga bakoko ndewa ya mariage. Sango aliwa ya Naomi mama yo biozaka na kulilongo bango na Kisasa oyukaki ya beli oyebaki voyage wana ya mwanda oyebi mosala mwana no asala koyeba eki aza na déplacement abengaki yo informaki yo okokoma ti mwanda. Je crois bien oleka kulingo oleki bakisantu basongololo po kokoma matadi boma epi mwanda. Papa Naomi tosololi na ye message eza na WhatsApp fezala le 29 à le 30 tosololi na ye nga nayebise soki eza salite tindela ngai kabelo yabi na ngai ya madoko nuna te nga nayebise yaya yo moto olakisi ngai nzela yabi na ngai sava na kotindela yo. Le 30 tobenganaki te. Le 30 yaye toke église pasteur alobi tolala veye te tosambela bana ndako kana 23h30
Tango na bandi prière kutali boso na cheki na maboka nzambe eza Naomi. OK. Samba batela ye. Samba batela bena. Asali tiki bango nyuso. Yabi nzambe na bombi bango na sala mapakuno lokola sosa bomba bana na ye. Obiso to deli ya kabana na maboka nzambe. Abenga peut-être que maman a voyagé. Alobi na nga peloko moko te. Sibitima kaka namoni dimanche quand okomi na batongo abandi kozwa appareil naopimisa banimero photo na WhatsApp omona mwana nga mibali wana ozolakisa bato olakisaka bato mwana nga so naela pimisa bafoto na ye alomoni mwana nga mibali fille moko na ba 15 heures na lobi mais azwi yo te azwi yo 4 awa kabi soko tali ye bato balobaka azwi papa na ye soko baluki balobi baswama donc mwana azalaka bongo tososeka ti ya moko na centimètre malaise nakoti na ndako soko moto bayebisaki ke Naomi azasanvi te akomi kolandela nga mofuma nayebeli te tant tokomi 22 heures o ayokaki apeti tellement bafrere bana otonisanga namoni kaka biloko batie te sikolo kwa mwana nana azalaka na ndako yebi ke so bamitielelinga biloko te naliaka su te katielinga biloko namoni biloko mpe nasengi nalia biloko ngo ebele ngo sosango botielinga ebele bwendeni olia okutiki bala moko tana telemiseka yebisaki bango ke alie deja lingaka ela ape mwana nkasi na yo aza kuna napengi yo Naomi asali crise elobi folonga tongo oya d'habitude papa na koma soki mwana beli nakita mbangu onayebi ke intervention mosusu eza te ngai moko na yaka mwana na ngai wana bena abela asala opération papa na ye azali awa na nakeli kopasi enga moko na yekozwa na yaya okenda na ye saka leson tolatisi na mokongo ya memi ya kosomba bilamba na wenza selemba mpona nini mwana aza na mpasi azozwa soin te Naomi soki asalika fièvre aifonaki te tenema oyo tosala bafièvre tozalaki na hôpital oyo ya bandali oyo eza soki obimika na snel na biso na basinga kowawa na ngambu boye tosali examen Naomi azwi traitement esimbi te tozongi toye kochange hôpital tosala 3 jours Naomi akomi bien atiki ye bien na futa etike na songi kozo ntango bayebisinga wana na raisonne Naomi abela attention te mpo nga mona bana oyebisinga bi Naomi okomi monene etika masanga sikre eprofitaka na bato ya minene bana osekangaka ya madoelo te yokokoya te me nayebi na attention te etungisenga makasi nayoki palpitation mbala moko bume baloki nake toilette kozonga na ngai yake mwana nyonso azalaka na sama kola papa na ye funaki pa paster ake pa paster nayebisa paster ke obifona voyage Naomi aza na pasi ntango nakomi pa paster abandi tuna nga namona kutu bapesaki message pe akoti ntango akoti atelemi ake quelque part seka ake koyebisa bango ke tokomi pa paster ako bayebisi ye yebisa na yo ye ntango paster azotuna nga ngai papa bela attention te bala mo ya papai makambo oboma na mietu eza mpona telema nazonga na ndako nakasaka 6 personnes bamemakinga basimba yenga tina nde nakomai na ndako afandi bato mpe nazalaka na bango moko ya kolaisanga yaya benga yaka mpona mwana naobena lokola aza ye moko ifo ya yango nde nayaki oboti bango combien mama bon naza na 4 bana epai ya papa babena nabotaki mibale napesika nakende ya kongo nabota mibale awa na kini Naomi azalaka na ya na ekabasaka bango mibale natikali kaye moko mais sinon mama tokoyeba te matanga Naomi eza place awa bino boza na selemba na bandal place Naomi afandaki oyo asali mwa succès na ye moke oyo bato bayebaki ye mpe parci par là na bandal wana bato ozoyeba te tokoyeba te problème nini po mpe mama obengi biso
bon wakama tanga yaki ana famille bango baza bato biso to abanda wana kutimi na biso bango bamba kutimi na bango ata na sala ngo ya mingi te oya muke na sala ngo yango na okunda mwana nga me na okunda inga moko te pana biso baloba kintu kimaki noy no oya che 50 oya che 100 sika bango batata bakundela biso pe to okende biso pe sika bakunda mwana singa kito kita panoko oya za noko na ba ya Naomi te noko na nga tone chikoko koko Naomi yaya nanga onde basa ba noko ya Naomi voilà ya mibali oya basi oyo basa ba mama kulutu ba mama ne ndena tangu na vwandi amona kinesi bango kino ngai mona telemaki ate place bango basala kita na ye akomela kwa badani tangu na kuchi kulongo akomela kipe okay ipen kuneza kwa badani baba tata na ye baba tata kamwasi kuchi bango kwa akomela kina kulela vwandi na leli na sirisi kama sina bango kutoka ye akalimenga kitse na tangu na sisi amoni kama bali na no life utine kungonga landina singa yako vanda ko vanda plaso ya sana kina sianze te inwa ala moko defila no ke fokita siko tangu na kena ye siba fota se quand même ye siba mo azo kita selemba ko ka bento bon somo mo kama mike selemba tangu biso tokiti toyaki na bango te tozalaki kanga na mama na kamarade na nga na petite sere wana suka otikisa kasango pato baya lokola bayoki nga na ye fo balanda leki na bango esika komi bango mpe bazoya bakomi justement na papi oyo ya la borne wana ye bamoni nga babeleli nga kiti na moko ye lokola ntango nabotaki Naomi ye moto aye kosalisa ngai kiwale kaninga to balolela bala moko même si tozokende pa noko toke ya nanga ya mokolo ya mwasi auta sarpe na ipeni kuna alobi te okoya toza na pena abi mama nazokende mpona kanisaka bana mpe ndenge yokanisi sava ana azalaki na posa natika ye akende na ye anakita na ngai mpona koevite makele tiaka alobi te kotika mwana bongo te tokende na bandali tokiti tovandi totiki wana bandali kuneze pana place Naomi abandai kovanda Naomi ya na ye Yves na Bena donc papa azalaka na Lubumbashi mais bana bango misato bazalaka kuna na lupango voilà lupango bandali za lupango papa na bango tasombaki okay bafana ka bana na bana bango misato balokate bazana de tokenda tokomi pe wana la kapasa mama soko vandi ya moso somo longa na omona ngolo kwa poso da esa balobi esa balobi no te ezalofuta lenga na komona ale kolela ya mo ba pesi fopela amoni if yana kwa saka na ndako na fi mona tata mwasi na bako bako balobi na nga iva sana ndako ngabi kote po biso fato ya totike na ipeni na sengla vandi baleki na moto na bisi tondeni balobi na nga pelo kote metango baye baleki ka bakoti bakovana na chambre kapena zaye kalibana ya momo na kitsa moto na okongo pasi aza mkia ulala nde aye kufuna sikoyo tango bongo bakei papa na bango kutu bayaya babimi libanda po basengela mwana yebani awa na bandani azalaki na ndako alibala te me papa na ye balike papa ngo azala kosika me papa na bango kasi baza kokotela place baza kolala baningane mpe bakamarade banini koya bazovanda wana tovanda soki bato bazoya kotala bana biso tozala na biso wana kala kovanda awa mpona eti bakolinga te yaya alobi tokovanda banani bakolinga te neti kota butata po balobaki na bandali moto akovanda te bango balingi ka boke ipeni tozala na ipeni mpona bandali moto akovanda te po tata na bango asala lisusu awa te papa na bango asala lisusu awa te tovandi kananga kuna sendi moko lala na mona ya na bango ya mokulu oyo akendeki kotala place bakotie na moko aye ntango aye abengi Bena
babimine libanda makamba sola na yebite écoute papa na bango apenginga na mfria na mama ona yebisaki yo il faut kende kana ipe na omia kufi na yebe loka kufelite zana na banquette il faut kende ipe to bati na bana apena singa na lobi na ipe na kenda kisi bango na kitina pa noko yango na so kende pa noko et moi na façon ipe na sa papa tata mo singa des problème te na kangi epete il faut zonga ayeka pa kanisa subi ozonga na aligena ngoni mutoka sisukite yoni kuvana ipente nga bana na famille nga so na kuvana ipente kamso lelo te lobi te foto sisa makamto zana ko aho na ndenga biso pe ya famille bongo sima kango kende kuvanda na sima na nisika batata bana basani dena moni yana mwana mbala ye bengi mwana solo ay kubenga kama ay kubenga ngatelema kotele mana solo ka vertige kanti ya sa pembe nanga swinga simbinga na kanti ya mususu palo beminga na simu telema na sansalaki avandi kanti na miwana kama lolo bananga bandi donc ezalaki ndenge nini bino kuna kutikali koloba ke okeselemba oya ko se retrouver na bandali po awa na bandali matanga eza te matanga eza na ipe mais tozoluka position ya chine entre na 11 bien na 8 quand tu as le bien soki na 8 kutu ça va et le bien muta ko obligé biso na 8 asate ezala na kingasa ezala wapi ezala na mikongo ezala wapi place koko place matanga na omeko okolata kaka olanda kaka parce que osaba mama na quand c'est pas le bien on a na ipende za musika et pesa milia isole moni mutu koya kozonga isa moi passe na ba moutillage pe ya Congo eza moi passe ala mweza na place moko eza na facilité utawuti pe moi mingi afandi utawuti ngiringiri mutawuti boye akoma bandal facilement ya lobite bato vanda susu ate il faut okende to moni pa azwa kisaki na telemi na bimina donc ça le quoi ba bengani bino yaki na biso bongo balobi utavanda kuna te utakovanda nga aza mama mwana na boti mwana balobi na nga awo kovanda te po matanga eza te na osala fola telema na bima siko ivo alobeli obongo aza nani te ivo alobeli nga te moto ekolobela ngai mwana nkazi ya papa na bango ya mobali omona nde bungutela bana yango mwakala te moto ekolobela nga ke matanga eza na bandali te moto akovanda wana azolobela na politesse to na mwa kokangela mama to kosilika bon ndenge asepela ekolo mpona micho na ala shwa te bakalobaki na ngai mais aza koloba na nga pene impolitesse te po alobaki na ngai oza mama obokoli biso quand même aza na posa tosolola kapena yebisi naza na problème te omoni mipepe nyonso ozolinga eleka nakobote eloko moko te na liwa naomi nakoboya mpe ipeni te nakoboya kozala pembeni na naomi ya bena te mais nalingi nabongisa nano programme na famille po soki baye mama naomibaye mado aza wapi na ipeni avandeli nini po makambo eza famille eza donc quand même eloko wana nalingaki kosala mo importance na famille na nga te po baya na nga bamona neti mo important kaka moto alingi komota likambo na ndenge na ye bamona ya ye akovaa na ipeni biso so toye ya sa te tobongisa makambo nde po fo batuna nga na yo pe voilà yo ndenge oye oye ndenge nini ya ye esika nga na komela mwana na mona na 100 francs bien 200 francs bongo mpe bakotala place wana tobakisa 50 fois bien 10 francs tokangisa tokeyebisa bapapa biso esika tokokeli nyama okineti asansi wana omona ye na bimaki yango na yapana vraiment oyo kosala bien te sikoyo na po bakamarade ne bakoki koya wana bakuti mama ya nomi wana bakuti mama kulutu wana bakuti noko ya nomi wana yango biso tolingaki ezala na bandal place nomi akoleli po mutu nyonso ayebeli nomi na bandal yango biso tolingaki ezala wana mais famille ya papa balingi matanga nomi ezala place wana te balingi mpe biso tofanda tosala matanga place wana te parce que biso tolobaki
soki bango baboyi biso tokolala kaka awa balukela biso tracteur eya kobimisa biso ebwaka biso libanda comme baparole bazali koloba toyokana esalei malamu te yango biso totelemaki toyaki na biso tolobaki soki batie matanga place moko soki na 8 tokokende na 8 kuneze pa nani na 8 soki pa tata mwasi na bango lisusu soki na 8 tokokende soki na 11 tokokende te soki na ipeni mpe tokokende te yango biso toyaki madwa kobenga awa pa ya noko nga na kobenga awa pa papa yango toyaki awa pa papa na biso toza awa na Selimba masiko nde na mama anomi bakoki koya awa na Selimba bakoki koya na Selimba na nsima prison na wana ipeni te pa bakoki etya matanga biso toyebi adresse wana te biso tolandi place ileki na biso afandi yango toyei kofanda na Selimba vraiment yokosala bien te mais sinon mama bosolo na papa Naomi oboyeba peut-être kosolo ya likambo yango mpo bandali mpenza peka lopango papa ya Naomi bayaya basolaki basomi mpenza meka babenge na WhatsApp alobi bayaya na ye bayebisi ye ke batangi kozala kuna te ye mpe masala entraînement eza te yaya ata na $10,000 ata $10,000 ozongisanga nsima kobeya nango te yeli mbongo te oyo ezalaka nango utakokanisa mama esika vandeli azolinga tamusa kosomba jus mpe akofuta tika ozongela mbongo ezalaka nango mpo lelo boza bana okokoya otourne mpe na kulungongo bozalaka na nini te mama azali mama tozoya kwi ebike wana bana nanga ezalaka bongo mais mpo ezalaki otamusu na ye na intere moko boye nake vanda place moko boye mpo bato wana bapusa na pembeni na bapianga mbongo nazala ngo na mitema na nga te nalobi naza na fond te mais na mwa makala oyo nakangaka na mwa oyo ya moke natekaka 10,000 francs ezanganga te mpona kofuta tike na ye na ya motala bana ezanga te. Voilà, merci beaucoup maman. Sinon maman Kulutu yo ozape maman ya Kulutu ya Naomi et puis tokolo ba yo pe beaucoup li Naomi ensemble pour maman le doit ko salisa na wale ya éviter beaucoup pour sa message né. Biso tokopesa toza na message ya kopesa te tolingi tozala bomoko bomoko yango etongaka bomoko yango etongaka mboka bomoko yango esangisaka bato bazala ini biso toboyi problème ezala kota famille na kota mobali tolingi tozala eloko moko po tolela Naomi na esengo po tolela Naomi mpe na kimia yango biso tozosenga tozala na kimia bibelobi bomoko eza nde malamu bomoko nde yango etongaka tozosenga kimia toza na division te toza mpe toza mpe na crainte mpo na bango te toza mpe na motema likunya mpo na bango te tolingi tozala bomoko ntango kipulu balinganaki na mado bazalaki bomoko baboti Naomi na bena yango mpe comme moko alongwe tozala bomoko mpe tokunda mona na kimia bakamarade mpe basepelisa ye na kimia. Voilà, et là c'est mis en wana maman to comme je presque na suka na bité message nini o maman o ko ça fait bon ba on ba linka bokende ipene na bité maman bo mikitsa te bokende ka ipene maman ko biso toza na biso na problème ya komikitsa tozotala nde ba transport c'est ça ba maman msusu ndeti maman Kulutu aye alobi akende na ipene akoki komata ipeni te mpona bangomba wana akoki te toboyi to tokokende biso ipeni bamisusu eske nga na kondima na okende ipeni na mado nake fanda na ye na mado po eske bamisusu bakolinga koya bakolinga koya te baninga na mpe ya misala bazodeklare balobi kuna bakokoka te soki na bandali sava soki na njili bakokopusa parceke babi na njili eya na prince soki na 8 bakokopusa bakoki koya biso toboyi na bino bozana besoin ezala nde na bandali oyo eza lokwa terrain netre ezala nde na bandali mpo eza terrain netre soki na bandali mpo bango balingi na bandali te mpo bakoyeba wili asombaki lupango na bandali batiela biso ta na 8 na 8 motu nyonso akozwa moyen ya kokoma place wana mais na bandali yango mpe lopango ezaka ya kokangama ezolakisa ta te si na matanga bafongoli ata parcelle bafongoli ta lopango te donc nayebi te kutu ndenge bazosalela matanga nayebi te soki Naomi bazozwa ye mwana ya nouveau né nayebi te so bazozwa age ya Naomi to bazozwa age na ye te
Merci beaucoup maman. Lelo ba suka bat barota là partout. Na évité message nini maman biologique à Naomi. Oki ko ça et pas ya batu nyonso ba ozwa li ba ko rotala. Zalo basuka telo basukaka. Zamba pesa na makasi. Amona na mimi. Na okota mo. Na omoni sute. Zamba kana. Ata baolendisanga me tala moto bosolo na ye 2 jours kaka après aza soyo na maboko te Nzambe kaka abomba molimo Naomi abomba esika babomba po yo nde ayeba esika akei nga na yebi te nga na akeka kolanda ye obatela be natikali pesa ye makasi pesanga mpe makasi siko grande sœur na za paza na ipel natika ye koyebisa ye azonga ipeni bakitaki mpo bakanga ye suki me yebisaki ata bakangi osuki te ezongaka mpo na boye ekomaki mama na ye ntango aye moto azomaltraite ye moto azosala boye nalingi eloko na te aza mwana avec azonga. Voilà, merci beaucoup. Donc maman kuna toza eloko abakisa pasi moko osila biso ntango mosusu mokonda po libota na biso elinga koyebana ntango mosusu na nzela nini parceke nzambe atiaka eloko moko oyo atombolaka ntango mosusu ezalaki enongi mosusu ezalaki enongi omona bakise nzambe asola nzambe abona esika azali esika kokoma un jour soki balobi tomonanaka Merci beaucoup. Donc, quand on est comme ça, c'est fini pour aujourd'hui. Fidèle ami internaute,